Mais artiste Fengo. Nani? Fengo Samba. Fengo naebieti. Ah, Fengo Samba. Te naebieti. Leso no mona lelo Congo, ndenge Congo yaki déjà na lelo na okaka passe. Parce que na ya Congo ele kanon na TVT. Mais ba ndo benga ke biso toza ba flatteur. Ngai na flatteur na flataka Herman, na flataka ba chef. Bon lelo nga flatteur na longwa. Bango ba vrai. Eloni basala na Congo. Babundisaka moto azanelo côté. Na yebaka te na sala bino nini. Oyanga baboti ne kwate, oyanga famille ne kwate, na lukaka pona bato na ngayo, na lukaka pona famille na ngayo, oyanga mwana o, lelo na koma parent. Soki lelo bo nyokola ngai, bo benga bisika tu bo benga ngana tourner. Bolo bake bo benga limbondo te, bo nyokola splendeur, nazana mosala mosute. Po ninyo. Bo ilinga kangate, na sala bino nini, na comprendre ki nazane loko nzambe. Yango esenga ke nazala nga moko po eloko na nga nasala ngo kozala na bato musu ba emilengo ndimi te ke ko emilenga lokola mona na fegol ba ke ngai na bokele mbasu na yebi ndako nganga te me apanzinga sango limbondo azalaka jaloux na nga mutu na lokoti yo na ozala jaloux na nini ngam na action ezaki so jouer ngai fona zala wana na l'accès a mwana fego senga mabe trop. Ah bon? Non, na babola munaye. Mais il pas eu pour ça là, il m'a bien semble-t-il au bon embassou. Ma bien même chose, m'a bien makasi. Oh, yo sala tondeni. Ye kutu soka sana kin. Omoni eloko ya panzanga sango na ba poto na niki ngana bokela embassou. Soka sana kin to samba na ye. Eloko sala ngana za soupe mene ya hermanité, ngamona tala ki pona respect nanga, mais eloko saki bango bazwa parce que bango ba komende ba mona ki okanga komaki piste ya kotonga nga. Pour mon linga bango mais ngatango vraiment na benga pembe na ye na tonga basiloté na tonga soleil ndombate na tonga chadrakité na tonga ba masebelete na tonga janoma sakate yo bango ba comme permanent linga bango il faut ba bomanga pembe et bien musomoni to na leader pour masobo solena leader ba to sana leader na robetelo ngoti mais na tali ke o masana na robetelo moko pour na bi ke o masana nga bomanga ti mais mo na songa na zata bi leader o limbondo abetelanga lisolo mo eleka kala place mo bokendaki boy pres abi lisolo bimisa ngo poani natali maso salinga bo poani atulinga da après même mbeli. Donc vous pensez qu'il faut porter plainte na obligé na parole néwana obligé et loko sala peke pourtant quand on a 2021 na zonga groupe mais le sala que na zonga sous groupe tatala ke bolingo ezate donc bokelo bon présent posa papa poso za papa la biso tango ki arta bongo benga mwana ngaku tout temps ki biloko na bing princesse ngana ko selo ko posa binga na côté na limité ko selo ko bongo ça veut dire ya ke ndaka sala nga mabe et betele tout après aye ko fani sabato ke limbonda bokeli ngambasu yo soko za na kin partout ngana samba na yo pe na yebisaka ye soki na monde art yo poza likolo na nga loba nzamba tu na nga mukongo o na pesa ki yo ozongisi nga ozongi mukongo na nga ne zongi na kena checking nkolo eloko ngolo bani par là te na bisio amoni jour nzamba tu na nga limbondo mukongo o nga na tinda ki na ngona Kongo eza mukongo oyo na ngoko ozongisi na nga ngo no sa nzambe na leka na machine na checking Jérémy Chaban toza muto yeba na mo kala bana na Bela pour film moi comment na Bela bana ya ezaki ba tribi et film mobile côté qui ba bikolo bangala ba swahili ba luba ba teke ba pende tant na jouer bien Jérémy to comment na so ba camarade to so na biso bien tant passe les chaînes na mona Jimmy mo ba te belé ba ngara mingi ko pese mo mukongo ngana bimsamo eloko na mona ke pas Jimmy OK donc Jérémy a panzana exactement ya Jérémy ça mon pépé ya Jérémy to betele maboko to pousser ya ke de liboso ngana bo ke ka ba flair parce que le lope na chaîne ya Jérémy limbondo. Et voilà, cela était toujours un réel plaisir, chers internautes et nos abonnés, lorsque nous vous retrouvons nombreux en train de nous suivre partout dans le monde. C'est le votre Ben Mavembo, les positivistes. Salut et bienvenue sur notre belle chaîne où nous parlons de la culture dans toutes ses facettes. Laissez-moi vous dire, chers internautes et nos abonnés, cet après-midi, au moment où nous réalisons cette émission, je reçois pour vous quelqu'un où vraiment à créer Rabat, Guetté,
divertissement m'aura bien, détente m'aura bien, combien même Bolandaraye. Il s'agit de Jimmy Limbondo. Il est déjà sur ce plateau. Avec lui, on va essayer quand même de brosser quelques sujets d'actualité. Du côté musique, avec les grands événements de la grande envergure de Stade de Martyrs le 29 octobre de Fally Ipupa Dicap, La Merveille. On va en parler tout au long de cette émission. Et pourquoi pas de parler de l'art dramatique avec cet artiste, parce que Wana Esika a respiré bien. Là, c'est vraiment, il se repose calmement. Avant de lui saluer, j'aimerais bien d'abord remercier celui qui est derrière la caméra. Je vois Deo Maf. Merci beaucoup aussi à celui qu'on appelle Monsieur le journaliste Barezi Baza. Merci beaucoup à papa Flavien Mavembo, le chirurgien dentiste par excellence. Merci beaucoup à ma mère Mili Mavembo. Et sans oublier papa Simon Mavembo, la qualité souhaitable, grand prêtre. Respect à toi, mon vieux Bovik Massoua, depuis Lausanne. Donc en tout cas, grand merci à toi. Et merci beaucoup aussi à La Noblesse Oblige Mavembo, futur juriste. Il est déjà sur ce plateau, comme je l'avais déjà signalé au sommaire. Donc il s'agit de Jimmy Limbondo, l'artiste comédien. Bonjour Jimmy Limbondo. Bonjour Yaba Bene. Kala. Ndenico. Va toujours par la grâce de Dieu, toujours la mission. On appelle Yabene. Non, Limbondo, tout ça, par rapport. Je suis là toujours par la grâce de Dieu. On appelle mon Zambé, merci. On appelle mon souffle de vie. On appelle mon maître. Absolument. Mon maître parfait fiesta. On appelle les descendants de Simon Kimbango. Ok. Papa, il va boire Ngambasu. Wakenga Kosu Kosu. Papa, il va boire Kosu Kosu. Ça veut dire que ça rappelle ma père spirituel. Absolument. On appelle ma maman chérie Mbotebele. On appelle si Bagnon, Sobalingana, ma fan Nyon sur Jimmy Limbondo. Oh, et puis on construit un film, Babylon Limonda c'est la Bino Sika Nazali. Babylon Limonda c'est la Limonda Zali. Na Babalinga na Babalinga ngate to solo la toyi bakana katia. Ben ya babene. Limonda Montréal. Il y a des maf. Il y a ba maf tant tout miké mais marambasala na mancho. Mystique quoi. Parfait. Limonda, comment est tape? Comment Limonda est uta et sexy ouais. Sexy merci. Comment Limonda est pas mobile ya mona suka ba maman na biso. Ok. Parce que moi je suis né à Mbandaka, grandi à Mbandaka, évolue à Kinshasa, mourant. Il y a Libanda enterré au village. Je dis non, Koufa Libanda, bah on a un village na biso. On dirait philosophie mystique hein. Ouais. Né à Mbandaka, grandi à Mbandaka. Né à Mbandaka, grandi à Mbandaka, évolue à Kinshasa, mourant. À Libanda, enterré au village. Donc c'est-à-dire c'est-à-dire que vous avez banda mboka. Mais ils ont dit que vous avez mboka la ville. Parce que comme on a euta et pas ya mona suka mona biso tant on a oti to yekin. Parce que on a kin ni vacances. Les aki na maître jidoka moi azaki na lokele na bana matete ba koyeba na lokele mais ba ndenge mingi Jimmy Limbondo. Azaki comment les aki Jimmy Limbondo. Nga parce que tellement appelle Limbondo za plat préféré na zuba la mara Limbondo ba mona on a petit. Abiyo banda lelo comme na surnommé Limbondo. Et moi on a gênant. On a Limbondo ngopé na ozala ndenga moko. Tant pe na théâtre na bité na rozwa ba robenganga bomba ko chaque ba robenganga banane ba robenganga orange na bité ba benganga na Limbondo. Bota même ko moi propre me pone pour na Limbondo. Parce que bat ba ba ngozu ba valeur ya Limbondo na liboke na lituma. Voilà est-ce que bi valeur. Atuna ba mongo hein. Parce que Limbondo ngo batie moi mon sombo ça ma robeba moi sombo siko baselo liboke ibobu pembeni lituma siko tango olia otoka e bon eloka malili pembeni tango olia siko baki tango ki guana est-ce que gu ya musana non est-ce que ma Limbondo e uta yango wana côté Limbondo e utena Limbondo banango na matete to wela ngo pena mettre Limbondo ya komina kin pour ton répéter na mabele iska moko OK mabele ici Jimmy Limbondo à la vaille te dis ba azia regarde ko ya fedelo quoi. Donc on peut te répéter wana bango boka ngapé parce que comme différence Jimmy Limbondo ya maître na Jimmy Limbondo ya artiste dans la fier na kombo na fier de ton nom Jimmy Limbondo mais Jimmy wana tout ça prénom na yo non et ça inquiète poste nom et ça Jimmy et poste nom Iyunga prénom Jimmy surnom Limbondo donc sobriquet de on est Limbondo on va dire scène hein quoi on a scène sur le parce que ça très intelligent sauf que et le scène on so côté na kati tu te sens comment ah on va dire Limbondo na scène siko na scène na boye na scène na minute so siko yo ozana Jimmy na scène na comme Mosco Limbondo moi ce que na kati on a double casquette OK dans ça Jimmy Limbondo. Par exemple,
Nous avons libanda na Jimmy, sur la côté na comme limbondo. Tant na comme rasco na limbondo, na zonga rapida mbala moko mbandaka. Na zonga rasco na sangisi mama na mon oncle. Atela bongo. Na linga bango na ntina. Na sepela kana bango na ntina. Aye yanga yo ya ba parfait. Bene ya ba bene. Exemple TV yango yo. Na linga bango na ntina o. On a esco limbondo. C'est bel et bien Jimmy Limbondo, on évolue parce qu'il est vraiment présent à répondre à toutes nos préoccupations. Jimmy Limbondo, toi, on a évidemment moi, tu dis que les artistes musiciens. Personne n'a personnage. Limbondo, c'est un personnage. Ah, Limbondo, c'est un personnage. Un personnage. C'est-à-dire personne. Et ça, Jimmy, personnage, il y a un Limbondo, il y a un personnage, il y a un maman, détail, on va y revenir tout seul, vraiment à long et à large. Mais parlons d'abord de cet grand événement. Il y a Stade de Martyrs le 29 octobre, Fally Ipupa, nouvelle vague, génération. Il est le seul Mitazo Luka Fumula, vraiment, nouvelle vague. Un mot en qualité quand même d'un artiste comédien. Tu dis que les artistes comédiens et nous de la presse et les artistes musiciens, nous marchons de pair. De père et de mère. Vraiment. Donc, un mot par rapport, il y a concert Wana. Moi, il fallait Zekonda. Il fallait na père nanga bazambo kamoko. Mais il fallait sa grand frère. Ah bon? Parce qu'on a qui bomboka quoi. Mais tellement pour terminer le bakin, mais il fallait zonga. Mais moi, zonga, alba et kanso, tu ali lianya, tu ali wolo. Il dépend de toi ma kasi, tu as ma yele, tu as ma kasi. Ototombe. Comment est-ce que tu ah, ok. Ototombe. Ototombe je vois. Ototombe dit. Mais ma chérie qui m'appelle Taboya eloko. Ototombe likola ni. Banda lelo yo kanga biloko na yo. Okende pa na bino. Baraza bantaka tozia. Batata na bangoyi. Ona sko zongisko kuna na ndenga village. Amoni biso bangala. Amoni différence à mongala na moluba. Poto sola no ben. Mais bien sûr. Moluba alingara bo sentir azana ngo. Pe elona sepela na baluba ezara nini. Moluba so a découvrir que ba ozo diamant awa. Moluba o sala effort abenga ndekone ke na place na kabelo lar. Yaka kotimo la diamant ozo pe ninga na ozo. Parce que biso banga to za ndeni. Na bike diamant bima awa na zuna no diamant. Na lesa bene na latsa bene na tseke ngana mungala. Amoni bangala. Non, la sino nzela ya lukate. Te ngana zongo na. Na don dona ngona. Na don dona. Biso bangala peto lingaka batu trop mais batu balingaka biso te. Ya makamonga na kuta na ona théâtre. O bato so baraka ya zwaka te, ya sala ka succès te. Sonde, so ngana kumo. Ben moni ndena sala na, mo so ngana sepe na yo. Na olingo na corps na âme esprit. Absolument. Ya so lingi leader na corps na âme esprit. Ya le roi Fally. Tala maramba o sala. Alingaka batu trop mais autant comme ça ba gagner. C'est le eloko alina Fally. Ya elo epo asenga basali bosali osenga mama sa car osana ngo clip moninga bité masa na lo mona osala mais bosala bien bozane abana ene bana yewana okopana moninga asala nzembo na yo na clip na yo 100,000 faut penser ata differente bolomo na kozonga selete elo ka bolomo sunga sala batuna na mama boki pon ba kozonga la ba kozonga sala ngo tebe concert le 29 est passé dans notre très bien voilà o bato ba loba makambo yo wera sala jiba sala Fallait au salon monter. Bango baza ba vie ba pesi Fally le goût ya osala musique. Ya osala musique. Lelo qui label na kina lelo to comment saturer biso no fa na province mais là on a s'installer na kin. Ça veut dire que effectif na bato Kinshasa. Bien sûr. Lelo banda ko ba lo o na ko par exemple na bandal ba o kabolongo na 4 personnes, 5 personnes. Ba te kinda ko na 4 parties. Mais ça kinda on reçoit des locataires, lelo ndako il y a 12 locataires. Ça veut dire bato baba qui sami. Tant qu'on a il y a 2 personnes, il y a JB. Parce que comme il y a 12 personnes, il y a Fally Bazana Kati, il y a Bakati, ça veut dire que on est maté. Le long on appelle Botana Kina Baximo, on a 3 ans. Mais ça, il m'a dit que Fally veut dire que ma wendo te minze manani ya papa we mate ai minze ma Fally il avait dit génération na génération ba ojana ba o conseil on a responsable ba ozalate parce que Zakara est responsable. Baboulou n'est pas son Baboulou n'est pas responsable. Bon biso mo gade to sala responsable. Non non pas responsable. On évite to ba responsable ba sala allusion ni. Bon, bango ne ba explication ba commentaire. Na sepela ki na intervention ya maman nga mami il est là. Alors bien bandi qui journalisme na séparation ya Wenge.
mais là parce que chance ça mamile la RTNC s'imposa qui balo za muta JBT oza muta weraté oza journaliste yo za na katikati veut dire église au milieu du village abelo sanga na zala mamile la mais lelo to kuma to za so to milibanda to ka ona mboka lumumba mboka ba papa wemba mais le to mobima et comme lelo oza na mboka ba fali abi et attend ya leki batikela leki asala msala na ye ba pesa leki chance na ye concert wana écoutez comme on a mon ba bien comme yo fele bon ba sponsor ba yo ne belé il faut ba blou na bango té comme sponsor bi ke fali na na pa na zungo susu 20 000 billets je m'excuse azu 20 000 billets abi na pa na azu 20 000 billets oyo pour na pesa ba bonné nanga na banani nanga fallait ko tilar na ye bi to mana ngeza bi yo fele té bi yo fele yo bi yo bengi ngo fele parce que ba pesi yo po ngosu orange ça na posa ke yo oso ma unité pa na ye pour que ne concert mais d'ailleurs fallait son bon concert wana kala. Donc ça dit oh bah sponsor bah ça ils ont la formalité pour on peut pas gagner na oyo déjà bah remettre qui artiste comme caché lelo yo tant ba to l'émission na yo ce qui sponsor par rapport à la qualité façon de présenter l'émission façon de poser ma question que dans la vidéo agagra combien de sponsors ba y fallait à moi et tant fallait na lingara ba comédien na lingara ba artiste musicien na biso nyonso parce que na téléphone ngo ka musique wera oyoka ya faire oyoka ya jibe oyoka nani oyoka ya fali mais tango eza étranger muta obeta na martité eza mona botani obenga de kinois de père et de mère biso benga biso ba uta mais so kinois muta obeta na kati ya martyr o eza na kata capitale abeta on a professé mais pour ni bon pese chance wana je dis ngai état que non bon sur la binatano qui tribalisme état que mongala état que konda na ko sopema 3 bayanga na pele bango pe billet na paye pe bouteille whisky na bi que na place à 4 kits motika la vide ndeko nanga o vraiment ba ki ba lu ba ke nango te ba lu ba za bata jibe ba ke date ba eza concert bangala to za pe belé ba ko sopena boy pas ka juma plein kingaba plein Kinga ni plein, maluku plein, bon sentir que so bi ya bangala bon mona kibiso beto se belé biso se belé. Pona ba we watu bakula bakumba na kata vile Kinshasa ba balubati bangala pe baza mais to boy kama tribalisme. On facha lo bito mobuta bata tabo moko mama bo moko ekolobe moko. Fachi pa baki naza président ya tribalisme ti. Et voilà, c'était bel et bien les impressions et les encouragements de Jimmy Limbondo. Concert il vraiment très bien. Batouba Zanabango vraiment motivé, donc challengé. Donc il aura même belle mélodie. Belle mélodie, tu auras bien tout à l'heure invité si pris au bon bélibiso. Et ça peut tellement dit. Et voilà, je pense bien que ça fait plaisir à celle qu'on appelle Zineji Nayangandeko. Donc on a vrai chéri. Donc il y a grave quoi. Jimmy Limbondo dès l'entrée de jeu, j'aimerais bien que tout soit quand même moi nuance moroboye existe dans le monde de art dramatique. Okay. Entre maboké, entre parenthèses, improvisation et puis na théâtre classique. Différence n'est pas là. Théâtre classique, et ça théâtre oyo, on peut seulement pas écrit. Même ce que Jimmy, quand tu rentres ici, tu limites seulement à bonjour papa, ça va, au Sukiwana. Mais le théâtre improvisé, on doit maboké, tant on côté bonjour papa, le bin afanda kiti 21 na mono yakito yaki retard. Il fallait faire ça vraiment si la bisiwana bani. Encore une différence na biso, ils ont un théâtre classique, ils ont un théâtre écrit, veut dire sujet écrit au ba pesio yango que ningozo kota boy okuti bene tu présentes au sarbe émission qui toko na suki wana na sala kitoko sepela nango oui na linga ngo mingi na suki wana mais au sabona na chaîne na biso na sabona déjà au suki wana on comprend to suka to ça na ba point mais improvisation bene franchement suko ça l'émission sepeli sanga ngai façon poser ba question ningozo zalaka ningozo baba français na yo ningozo abiaka franchement bene au sepeli sanga Limbondo veut dire na suba 1 minute et 30 secondes pour la on a improvisation. On a théâtre improvisation. Moi, le bateau qui critique un groupe, il y a pas mal de moyens de gauche. Parce qu'il y a un théâtre classique, mais il y a bossalité. Ah bon? Ouais. Mais en tant que quand même ancien dans le domaine Oyo, et puis en tant que quelqu'un qui s'y connaît dans le domaine Oyo, la formulation, il y a des remarques qui nous proposées par rapport à Eloko Otobasiko. Il y a fait la moyen de gauche, mais à ça, un théâtre classique, mais il y a un denga qui bossalité. Après, je suis allé parcours, il y a le président Mohamed Gauche, respect belé la paix Sagaye. Babi, à l'école, on a un salon. Oui. L'école, on a un président Lomé. Parce que là, le colo va président Lomé, le colo va président.
yesu ngaka asala style na ye eza mabete mais style yango bano baoya beno moni lelo nga limbono na kata plateau na yo natangi na bambandaka nde nayaka kin fena combien de titres nanga po bapère na biso bazama idéologique etant bana bano mike natangisa bana ba grand frère po bangolo basunga bana mais en retour esalamaka te père mwana opère biso atangisaki nde abengisanga na kin continuer yatangisa abengisanga na yakin mais baréalité mamu nakutaki chez ye mwasi azalaki na vitesse koleka mobali ndako ezalaki dirigé par mwasi soki nazeli nde nazongaki na debone na place oke soki oluki te okolia te soki osali te nate mpe bon nakozonga na nga mbandaka mama na papa bazali mais soki biso nyonso tokangami kaka na province moko mwana grand frère oya congé ndenge nini esengaka mpe ke moko na kini moko na braza moko na poto moko na nini osanti ke mwana mpe bene bonake nanga vacance epa noko na kinshasa nake nanga vacance epa noko na paris nake nanga vacance epa noko na maluku nake nanga vacance epa noko na matadi banini osanti ke famille mpe ezofungwama nga leo naye na kini na boti na kini grand frère abota na mbandaka petite sœur aboti na mbandaka nga na boti na kini grand frère moko na kini na boti leso nzambe asalaki limbondo ake braza ake construire famille na braza osanti ke auti mbandaka ti oye braza oki mwa elengi mpe ya vacance mais so biso nyonso tozaka lokwa yo oza na bandali oza na matete ozaka na kata kini yo oza na kisenso oza boye wana kata kini vedi famille eza kaka esika mofu mais esengaka ifo efungwama par rapport tomi toloba nini moyembe gauche bamasonga na tanga ye na bango lelo bakokoma baprofesseur bakokoma badirecteur bakokoma bagrand commerçant nga soki tona se focaliser na kata art na kata théâtre il faut mpena se bosser na travailler dur nazela temps na nga so epesameli nga mpo to moninga na nga koma professeur tofandi place moko boye ya sombi whisky nga na sombi ata poisson ya tieli nga crédit nga na futeli ata transport po ezala bien edi ntango papa mongo azwi bana ya bato kotisa bango ata eloko moko boye po lobi mpe somo balongo mpana so basali bagroupe na bango bazala mpe na matière ya kotransmettre nini nakoka lisolo moko abi père azalaka mwa exigeant trop mo azalaka na nsima caméra oyo alobi na yo na ndenge mabeteli nayoka babi mo azala mpe na nsima caméra soki ojoue oyo alobi oyo ifo olo kaninga okota tanga motu na logique moto akoti mpenza akoti aleki nga noir akomi epai ya ngosi momètre parfaite festa on a banani yo baleki biso mais aketuna mutu quelque part on a banani yo omonelaki ngai vedi omonelaki ngai par exemple honorable tel était honorable tel azalaki na nani te aliaki pondu na nini te to ba éducateur ya masse biso za ba éducateur za miroir ya société yala makambo oyo biso tozala makambo elekaka libanda tomemi yango na scène toédike masse ya na couple mosusu bazalaki na matata amoni couple limbondo ndenge bazwaki asepeli na couple wana na couple na biso wana azwi bamwa biloko wana amemi yango monaka so emisa yembi mwana yembi nzembo na comédie azwaki boye oyo nga na aloka nada sotango aloka nada oyo nga na aloka nani vedi mwana okopier eloko nini osala yango fo tozalaka ba exemplaire tozalaka toujours na maloba ya mabete tozalaka toujours na banini mabete po tobebisa soit ça rappelle moi mal bouche à l'égard il y a ba collaborateur na nani je l'avais l'option moyembe gauche na frekata pe na bango te mais kana koyoka rando ça ba les ondi po na zo pe na tanga ko fréquenter papa na biso te mais to kutana ngosu na banzela na ba matanga mais ko fréquenter même artiste na ye biso to zuma ngolo ya kokota mo nzonzing ya ko ça peut fort bana na pe ba pe mo po na nzonzing ba obrifer oka scène ba beto li solo ya film pour développer parce que escalette bino bola tsango siko mission ce niveau là. C'est tellement parfait, Jimmy Limbondo, tu expliques vraiment des choses au clair. Maintenant, mon préoccupation, on en a tout dans ce qu'il y a. Le lot va évoluer, tu es indépendant. Voyez-vous, tu es indépendant. Nana comment va exprimer belé belé. Na mon l'autre fois, na maswaku et puis na mon opé na Jérémy Chabani. Maintenant, mais quand on est au solo, comment ça s'est passé du coup boy moi affinité wana et comment vraiment bien soudé quoi. Tous à l'arabien. Ouais. Mais tout ça ramoussala bien. Voilà. Parce qu'on ne sait jamais. Soit que tu joues que le roman il y a Karine Yamado. Tu joues avec le roman il y a Mirma. Il était à Mirma, il y a Jelem. Abia limono tara soit que la benganga na bi on était ma benganga atala bi limono na sentir yo penda la. Donc c'est à peine qu'ende auto benga ou maman pour travailler puis voilà. On landa mo le roman sala ina ouais. Kala penda te. Je dis na ka ba 2029 wa 9 mois. OK.
mais banda sokula za sokule toujours là sous ba film o ba bengi biso ya yenga na yi mais pour la chaîne ya sokule na pas volonté benganga ezaka peine pour na loba nini ke tout ça la bien tout ça na mabiti comprendre pe ba comment on sait que na bien tout temps après ba comment ba ninga na ninga bien Jérémy Chaban tout ça muto ibana mo kala bana na bela pour film moi comment na bela bana ya ezaki ba tribi et film moi bela côté qui ya ba bikolo bangala ba swahili ba luba ba teke ba pende tant na jouer bien Jérémy to comment na so ba camarade to so na biso bien tant on passe les chaînes na mona Jimmy mo ba te belé ba ninga mingi ko pese mo mukongo ngana bimsamo eloko na mona ke pas Jimmy on OK ndio mona kitu mona charge on a yimo mtaloba na bongo Jérémy Chabani benga na pese mo te pesa ça Jérémy Chabani mama na ngai to moni pas tout ça la moi eloko mo be wana pona le 29 déjà mal communiqué comme mal communiqué ya bien papa on moni art le artiste il faut tout se variaka tout développer un artiste tout ça ba demi-dié c'est ça mutu e fandaka iska mote mutu il faut se développer mutu il faut fungwamaka papa OK ofandi bokimisi logo bofandi bokimisi logo bofandi bokimisi logo ya logo envoyer compétent ba maître spirituel envoyer bango sko bango ba envoyer o ba simo kimbango atika o ba bango ba nande ba les descendants ba simo kimbango na ba mettre parfait festa bazana tant développer et puis si so c'est que sika moko ba dika aye atreta rambasu ya longola sida arosuka bongo sko so muto yeto na piaka o saneni c'était muto yeke ba lokai na famille ba tiene molilo suka neni il faut se développer donc Jérémy a panzana exactement ya Jérémy ça mon pépé Jérémy to betele maboko to pousser yake de liboso ngano boke ka ba flair parce que les lopes na chaîne à Jérémy limbondo ba tout ça ba ngate ba découvrir na sima Jérémy oui c'est ça faut te passer la chance na exactement soit coulé mais tu trouves quand même bon na moi temps au Bossali ne doit pas évoluer et la muselinga na ba nanga mususu mona kala limbondo ça va je dis ba ton so mona na ozonga sikana petit na na kata donja TV baby babi les anges de baby na pesi bino ba mbote belé bino benda bosebo la musanga lisusu petit na donja bité yaya to banana ba figure de star le wana sali chaîne nanga to la muka abi film ne nyonso fona zala veut dire les anges ba benganga limbondo les anges veut dire les anges de bébé tout ça mais comment appelle non limbondo ba filmer pourquoi pas tout le monde musalo voilà il faut ça rendre mutu moko ala kiso pour le mutu ça comment tout ça comment ça la nini et ça écriture na ba écriture voilà la différence c'est ça nous avons chance na enfant na ko moi 10 tableaux nanga na bien pe moninga mo ta moi 10 tableaux to ça la ndende il faut funga maboy so ça la dissertation ça na facilité au comment absolument to ça introduction développement conclusion voilà si j'aime moko on introduire ngo développer on conclure ngo c'est ça veut dire to comment scénario les dissertation mobile Jimmy Limbondo, le lot soit évolué, tu es vraiment indépendant. Mais babi que le lot Jimmy Limbondo, au la pièce ya souka ya carrière na yo. OK. Bon ça casting est impressionnant. Pourtant au tika film en tout cas, baba kete awawa Jimmy Limbondo tsaka maele na art. Casting numéro c'est la biso. C'est le casting aussi quoi. Mais oui, ça la bateau voilà na biso vraiment bien quoi. Question de équation, tu as question de bien. Ma question c'est la réponse c'est ça. Voilà. Ben question les a bien. Les jours au Barlobaké, bon en haut, pesa sur casting, je ne pesa bon. Personne a développé aussi quand on se voit bat. Mais est-ce que tu peux mirer des oreilles? Si on a pesa casting dans Sikoyo, na ba emususu. Bon, na tout na no ba comédien, na sala bino nini. Ba comédien va commencer à monira. Oza moi mal aimé na domaine na bino na entourage na nyoto ndene. Bon, bon na bito ces années so ba ngala na oyebate. Kaka fali. Na muta ko finga fali ta finga fali. Na muta luka na rando to luka na rando. Ya lokwanga. Mais le loyo moi, papa ou autre père na biso ya art, faut pas se peler na bana. On comprend. Pour les loso qui père na so croit encore amani azaki bon terme na fali. Les lo ba onero makambo esala ma oyo, ba on makambo esala ma oyo, engeza la fière et un quartier latin. OK. Comprend. Parce que ngai nazalaka bien na batu. Barezi baza. Masananga na limité bobozo. Tobeta Marie-Jeanne Bololé. On entend dire Marie-Jeanne Bololé. Abangake, ce qu'on a la joie principale, on a qui tout la couleur TV. Brésil baza benganga lobi, ma petite sœur nga ba lelo ya mabe, faut ya parler. Na kena parler ba Brésil na fan nga, il pense à la théâtre mais fan nga. Brésil baza dit que oh c'est un guerrier, c'est un soldat, c'est un yaya. Massa nga bosser. Voilà. Mais TV et ali kambo ya temps na temps. Voilà.
la salle émission mon chaîne mais émission la salle pas non il y a un différent et ça peut jouer mon côté et il y a un pas mon côté et dit comme nous en attendant nzamba bi ke moto mususu na tableau moko suivi musu pas une année suivi musu pas 5 ans suivi musu pas 10 ans musu pas fait 15 ans non mais dit-on hein, les jours du lelo papa na biso Mbalio Sombo président à États-Unis banda théâtre groupe salon aux États-Unis en 2022 tala TV mystique mais ceux qui n'ont moninga to pas tient motute bon critiquer te bo batte que hier abanda théâtre kala azana libabe azwakate te likam comme ça natana et le sozu mo sapoto ezangolo bamso ngolo grand par force ezangolo et le reste le fait ba comme le commentaire moi ma bien ba pamba te bana bon commenter ma belle ma bête sozu mo sapoto au moins le lobby somo to mo pe osala ngoma be parce que biso to va starter sozu mo sunde ko mo mosi asepe ba ya mutema ne tuti pour ba réseaux sociaux na ba blog no social ba pont ndinza ba barke limondo vine ngo en Allemagne to limondo vine za na Équateur to limondo vine za na Belgique to limondo vine za na États-Unis to limondo vine za na kata Kinshasa a somba bakara o pe ba palais na Kinshasa sozi ngo sunde ko mo boya kutio ngo susu olala na salon chez bino mona mosa tena ba non atmoni ke ba non mais mi ba lo ya sepela sepeli na bene habite bene yo su supporter salon te na moi moke na nga na zoka awa na peso garantie OK nous s'organiser on s'organiser ce penza masungi non ça peut fort on futa nyonga misu mais tant qu'on futa nyonga misu ba ke ye amuta musala ngo so saki na ba banzala ba weekend arata ba weekend pona hotala bana ko kene musala mais tant bengi bene ke bena sunganga so na ke musala bene sala ngata mo simo comment na ngoteza colonisation eza harmonie à love ndenge kindi so teli bana harmonie à love hein harmonie à love OK so abiki bon na benga peno limbondo ya ponga pena fanda na sata mo demo mona ke ndamo ba weekend limondo ba fanda je pas en kanda a ça penini a obima pekak c'est ça mettons comme que ngana star pecho ngana poto pa la misanga ba semola sukanga bilamba te obile okendela kiti ngo super petit musupa talibo na place na zo domestique et cher na zo limbondo facilité nga katashka oui na molima love zo na katine azio na molima domestique si porter que mon na poto ça ba avantage mais na ngamba le suma ma président na Mbalio Sombo binanga e pembe na yo o banga na songa na soki na yeki na ko sonne mosi na ngana bana abi limondo avec ce moment de loin te mais yemo fa yo zo mama kongo ba kende quoi soki na ye na yo zo mosi na ngana bana petit pote ça na ba avantage na voilà ba pote za lo laté mais ça moi na ba avantage comme exemple ngana travaille na Soleil Congo na travaille na Bra Congo mais na Soleil Congo ba bombelo 3000 francs to tchanga $1 ba pesa ngo pesa samedi ce que le chef apporte, à côté de la porte, à 4. Or, tu as la liste, à 4, à 4, au Soukaboy, dans samedi, on a 25 000. Ce que tu as de lundi au samedi, on a 25 000 francs congolais. Au foot, il y a un Mokoni. Au là, tu as bien Mokoni. Au laisse à moi si Mokoni. Au laisse à moi Mokoni. Au scolarisé, parce qu'on est au Kenya, on a solo sauter. Ma mère, on va la Tiwana. Il faut des fatina, li papa. Je suis à 16 heures. Après, 16 heures. On peut son ni transport. Moi, on a poto exemple on a avantage moko boy balonga social obi lo la poto balonga biso mo social et lamba mo ko lia et là on peut passer ça là fort que na loyer lutter contre oui c'est ça moi et qui ndara penda bien na lisolo mo belinga na intelligence oui bien artiste Fengo nani Fengo Samba Fengo na ebieti oui ah Fengo Samba te na ebieti oui, bien été. Mais ça dit après figure de style. Après figure de style, on s'est retrouvé dans un groupe Congo. Groupe Congo, Herman Kassongo. Et après, on a tout le monde travaillé, on a fait mon samba. Fego Samba. Voilà. Voilà, moi. Cela veut dire par. Qu'est-ce que vous avez dit? Azamwana, na âge azalé qui na musala azamwana. Parce que si on a un groupe Congo, il y a Herman Kassongo. Ngam na zoye na Shaba. Na chabo est-ce que bateka bambisiki na café to la kisaraba to moni bolamu et polarité peut-être ça la vrai bolamu oyo ya yenga na zanango obile lo bat bazelanga na lobama be Herman Kassongo na lobama be Herman Kassongo te pona nini na fana une année dimi na ndako Herman Kassongo na futa maite na futa couranté veut dire ma benyonso oyo lekelanga na kata figi na kata groupe Congo muto tanyo na Fego Samba Tebana wapi na Shaba. Na Shaba c'est à dire ambition na café. Bango ba omela bière, tu peux Herman Kassongo. On dit top tout mon Herman Congo. Mais il y a pire Herman hein, vous êtes soudé ouais.
nganaki soda pour na déjà Nzonzinger na groupe Congo. Le groupe Congo ils ont ba brique ou bakisi na kata carrière nanga. Ya ebele pe. Mais yo pour bakisi c'est vice versa quand même. Ils en ont bon. La logique mais tellement groupe Congo ils ont dit dans représentant dans Herman Kassongo, dans Racine Herman Kassongo. Biso bakara bakisi la bitape moi flair. Voilà. Camarade naye ayeko solana président. Presse moi ça n'a pas ça la théâtre. Presse c'est à solana limbono. Yende te partager ba numéro. Na feko. PC numéro, c'est bon, tout solo là. Parce que en via qui n'est pas zalaki peut asbi à se plaire dans groupe n'enga otala ngopé na CBS n'enga zoleka. OK. Mais c'est pas tout si. Même ta botte la rona ni Herman un moment donné. À combien là 23h. Na bisi na PC adresse na to répéter na Israël, so comme na Sony, peut-être que mi tout ka to répéter wana. Dans le bel roté. Mais dans le bel on lelo. Na PC adresse aya. Songa za mabe verrier. Nzamba lola otala. Aya pe répétition. To biso kinga zaki to kinera pinzila mona presse la also la muki a laver, to simba zu chombo na zu portefeuille, to irep. Parce qu'on est à présabi les mono faut qu'il y ait bandal na kuta na mutu moko na bandal mais bakisa garçon moko na ponayi. Tala ndeke mutambala. Na ponayi na ibisi kota na karwana liboso to ke bandal. Tout ça na mabeti. Dans la vie on ne sait jamais. Mais alors que yo sala mabe o bwagela ndemba so moment donné. Pendant ça non est-ce que ba côté wana. To côté na car. Parce que on a simbi téléphone na président na portefeuille na chimbok. Parce que président telinga mutene ga boemba mo bengi to ke na ba terre bel bazana habiter pres na CP na façon ninga lati. Na pas vraiment calme et ça la bientôt tambola naï. Mais ba ya dada Basile bazaki on ba ya jano po biso na Congo ki mutu na tâche na Herman Kassongo. OK. Son ça il aura bureau Herman acteur mais oyo ke présanga mela boyo so zala wana simboka zala on il faut zawana na zuna tché na katakar na bisi dans la vie il faut ba saisir opportunité. OK. Na PC téléphone Herman na chimbok Herman. De osimbisier. Na PC tenga tika na portefeuille. Tant ba obenga président senga pesa na téléphone. Aza na facilité ko na komono. Tant président pesa na chimbok. Aza na facilité ya ko na komono c'est président ko bo. Pe na bisi moi c'est président ko pisser. Pour tous ceux qui vraiment na télé mais ko pisser moi moko face à la pemé na yona. Moi na moko ya temi boso. Moi sécurité ka ceux qui le alali biso pe to lali. OK. Na PC stratégie ya ko za la pemé na mokonzi. Et pas botolo esika wana. Il y a ko botolo na. La stratégie non mon n'était pas par terre. Tu sais, et là que tu as parté et là que ça là za soupe mene ya hermanité, ngamo na tala ki pona respect nanga, mais là que ça ki bango ba zo parce que bango ba komende ba mona ki okanga komaki piste ya kotonga pour mokonza linga bango. Mais ngata ngo herman na benga pembe na ye na tonga basiloté, na tonga soleil ndombate, na tonga chadrakité, na tonga ba masebelete, na tonga janoma sakate. Yo apparemment bango ba comme permanent linga bango il faut ba bomanga pembe. Et bien musomoni to na leader. Pour masobo solana leader ba tout ça na leader na robete longote mais natali ke o masana na robete le moko pour na bi ke o masana nga abomangati mais mo na songa na zata bi leader o limbondo abetelenga lisolo mo ele ka kala place mo bokendaki boy presa bi lisolo bimisa ngo poani natali maso salinga bo poani atulinga da après même mbeli fait que salinga mabe trop. Ah bon? Nana babola munaye. Mais pas bipi pour ça là mabe semble-t-il au boga mbasu. Mabe même so mabe makasi ya oyo sala tondeni. Ye kutu so za na kin. Omoni eloko ya panzanga sango na ba poto na niki ngala bokela mbasu. So za na kin to samba na ye. Donc vous pensez qu'il faut porter plainte na obligé na parole ne wana. Obligé. Et loko sala peke pourtant quand on a en 2021 na zonga ki groupe mais le salaire qui na zonga sous groupe tatala ki bolingizate tant boki le bon président posa ki papa poso za papa la biso tant ki arta bongo benga mwana ngaku tout temps ki biloko na bi président ngana ko selo ko posa binga na côté na limité ko selo ko bongo ça veut dire ya kenda ka sala nga mabe et betele tout après aye ko fani sabato ke limbonda boki ngamba yo soko za na kin partout ngana samba na yo soko za na relation au tika quand même moi na eloko moko boye na parole na bisa wana parce que il a quand même mais na bossa na te mais l'histoire za na kini ngane to sambaka ye
bato musu bakomela bango na poto bakino bafani na nga poto ngalo leka na poto ya leka na poto te andima te ke bato poto bayebisa nga ngai naza famille biologique na poto te mais etake musala oyo epesanga bafamille bafani oyo epesanga bafamille epesanga barelation moto mosala otalaka nde nayebi limonda kosala eloko ya bote mpe nayebisaka ye soki na monde na art yo mpo ozala likolo na nga loba nzambe atuna nga mokongo oyo napesaki yo ozongisi nga ozongi mokongo na nga na ezongi nake na checking ya nkolo eloko olingo lobani par là te nayebisi yo omoni jour nzambe atuna nga limbondo mokongo oyo nga natindaki yo nango na kongo eza mokongo oye nango kozongisela ngango noyesa nzambe naleka na machine ya checking parole osomo nga kodéfinir yango te merci soki mokongo na ngai soki baolekanga bandoloba limbondo aza flatteur moto aflataka herman nga nakomaki na niveau nalobaki soki nasali herman kasongo mabe mama na mais est-ce que tu le ozala toujours en bon terme na kasongo bosola na ye je pense toblokana te totala na raba stati ntango 2021 tokoma mo sali limbondo boni très bien mpo bango décalage eleka trop mais aza na bato nabengaka oke akodispose temps akobenga me nga soki moko mpe mona babengi mpe mwa 1 minute mwa 2 minutes soki soki espace oswana depuis tobandi déjà moi o déjà bosoli temps oswana ye tosoli te mais bokomani quand même te ata nga bata sali tokomani te so monika na TikTok na commenter na TikTok akozongisa comprendre so atali statut na nga mpe atali statut na ye mais aza moto oyo nakutana mpe na bachoc ebele na Congo mais natikaka koloba ngo te mais apparemment comme si na carrière na yo okutana na mwana bato mwa mingi batia mwa kisongi na mamono trop à l'occurrence aussi eyenga ndendo quand même na Shabani boye Jérémy Shabani moi kisongi ça te président on a respect vers bango le président yenga penda respect vers ye je dis makambo na nyonso ngana bi makambo nakutana na Congo eloko ya kopanza Congo jalousie convier OK ndebo mai Congo banda lo basiko bon mais on dit quitter un groupe en quitter vraiment makasi absence ya babundi saka mutazana étoile te na bisaka bango na bisaka nzambe na ngai soki na yaki Congo ke pona konyongela baninga pona yoka moko ya biso ya Congo alobaki limbondo soko za succès te pour limbondo za jaloux vers ba camarade na ye et le wana na lela na bimisa ma ya misu ah bon bem na bimisa ma ya misu baleke bele baye Congo baye na sima na ngai bem na lela donc eloko wana muto mta ko lobelo ko wana ke limbondo so zu succès te parce que limbondo za jaloux vers baninga na ye na lela ah bon parce que yo mo reproche to ba misa parole na pas ton égard et chokaka ngai natali ngai na lingaki Congo na corps na âme esprit nazaki oka conseiller moko caché ya groupe Congo oke soka terre ye na conseiller kaye na pesa kaye na lakisaki ba avantage na ba désavantage ya Congo na pesa ki ba avantage ya théâtre na ba désavantage ya théâtre nga na disposer na ko cha crédit na nga obenga ba théâtre le ka herbo to ko sonne mission erreur na lobela Congo no senga pe recrutement voilà on comprend mais na ba kiti tellement ba choc nazo ba humiliation belé na Congo na ko kutu ko loba ngote et ça là on a toujours moi passe na motema lelo sono mona lelo Congo ndenge Congo yaki déjà na lelo na okaka passe parce que na ya Congo ele kanona TVT mais ba ndo benga ke biso toza ba flatteur ngai na flatteur na flataka Herman na flataka ba chef bon lelo nga flatteur na longwa bango ba vrai elo ni basala na Congo babundisaka moto azana eloko te nayebaka te nasala bino nini oyanga baboti nekwa te oyanga famille nekwa te nalukaka mpona bato na ngai yo nalukaka mpona famille na ngai yo oyanga mwana o lelo nakoma parent soki lelo bonyokola ngai bobenga bisika tu bobenga nga na tourné bolobake bobenga limbondo te bokonyokola splendeur naza na mosala mosu te po nini o boyilingaka nga te nasala bino nini nakomprendaki naza na eloko ya nzambe yango esengaki nazala nga moko mpo eloko na nga nasalela yango kozala na bato mosusu baemili yango ndimi teke koemili nga lokola mona na fekol bake ngai nabokele mbasu nayebi ndako ya nganga te
mais apanzinga sango limbondo azalaka jaloux nanga nga mutu na lokoti yo na ozala jaloux na nini ngam na l'action ya zakiso jouer ngai fona zala wana na l'accès a mwana ke batenga na scène boy na bete na scène ko na bete bana tongo ti butu nga na rejouer papa ne na rejouer yani na rejouer noko na na rejouer tout mais ba onga na sala yo sala ngote mais oyo sala nga na sala. Et voilà, c'était bel et bien Jimmy Limbondo en tout cas, c'était un réel plaisir. Ouais, ça me fait tellement mal. Non, j'ai pas le sens. Nathalie Penaloki, Nabia Nwangai, Kongate Zonga na Zonga Suti. Ouais, ils ont décision dans Souka quoi. Naibsan Kongate Zongi na Zonga te. Mais voilà, il y a l'inconscient pembe. Bango va travailler, bango va salanine. Bon, départ il y a inconscient, départ il y a jaloux. Mais pour aniter bango, il aurait fandi. Ba fandi c'est l'autre côté. On a dit Congo le roi moi na liboso. Na no ba ke le terre man ka son ke poto man ka son azate. Biso to bosser to ka sponsor to ka producteur to travailler pour na groupe. To tika ba jaloux ba to tout. O misanga mo bali moko ya Congo. O ale kenga tana. Na mo musuninga ba so basket, na mo musuninga so chemise. Ngana ngai na botami na province mais na za salité te. Pour tata na ngazaki directeur de la société série puis ya ba grille. Mais dit qui tu vas négocier biso bana tu vas négocier kin na sombe lamba na sukoli ma ya 2 mois wana mafuta ya 2 mois wana pourtant dans zonga province ba mona ke ba otipe ki sasa ça dit baby na za complexité na ba kinga botama na mbandaka na eki na fait na matete na fait na lemba na fait na matete na za complexe à mutute pour pas midi chez toi na qu'est-ce que expliquer dans la mandara na baki na mutute doit fonctionner ce bongo. Et voilà, c'était bel et bien Jimmy Limbondo. En tout cas, lentement et sérieusement, nous attendons au terme de cette émission. Jimmy Limbondo, vous avez un train à Shoga. Voilà, président Shoga, on a les live fort. Vous avez fait quand même moins de temps à côtoyer. Vous avez la scène, oui. Na côtoyer ma casse dans la. Moi, mon expression faciale. Moi, masse président. Est-ce que tu vas ça? Te batu bele ba ibisanga. Ah voilà. Ngam nous trouve ça après ça bisu. Ba président Shoga ba star. Ouais, oui. Nous tapez ça ngapenda bisou. Shoga bisou. Oh. En 2021 na beli etaka ngai. Tamba ba kina boki ba maswana ngana okende matete. Pona ba panzi. Ba bimela mela to melara oyo. Na okende radio. On a prise za kina komi prise dans $20. A répondant à ton komi poto na comprendre nga pe ni na bia. Na sina kota na ba radio na nga na traita ki mais déjà wana ba panza komo na nga ke na boki masu. Tala mutema mabe. Pe ya mutu oyo lia omela na ye. Na ba bola muna ye. Na akabela nga basket. Apesange lamba. Na fana na ndaku na ye na bon marché. Na fanda ba 6 à 5 mois. On a Herman Fego. Fego, OK. Ah, on va na ndaku na ye. Tango au monde théâtre. Tango ye azuma kambo. Théâtre ko ya lelo zino pe vie a musu pas après 5 ans. Musu tango mono zu le vie bi ke ba ya yo banda kala ba zo ba ngomba kolokilo ba zo raté. Mo supo zo na ninga salite. Ah ba benga kolokilo. Ba benga o makolokilo menga na mona mo 50, na mona mo 10. Na mo 10 le pe na zo famille na poto o ke à travers musa na nga na logique na nga na zo famille na poto. Mais on ozo ya mingi mais est-ce ozo ya mingi na lobby nzamba otuna nga na bene papa mo Congo na oyo kindaki nango Congo o bande loro fort est-ce que ozongiselinga mo Congo na nga wana est significatif moni mo Congo oyo kolinga te moninga bala mona ngo tout le temps. C'était bel et bien Jimmy Limbondo. Jimmy Limbondo, au mot de la fin, puis de big remerciements. Ça fera plaisir à 2 milliers de personnes qui nous suivent à travers le monde. Ah, bango. Aïe, aïe, aïe. On est là, on a bêté pas de l'eau et talama. La sala yo nini. Aïe, aïe, aïe. Ah, bah, comédien. Ah, bah, nekonanga. Toute sa famille. Na sala bino nini. Bon, il n'a pas nini. Bon, il n'a pas nini. Na linga bino natin. Pour la linga mi théâtre opérette. Au moins, ce que yo. Ngana zalara. Na linga théâtre opérette pas venir sur takinga. Mais ngana na kotsa mawana. Tango maman nanga aole la grande sœur na biso di boso pour force qu'on a kimba bengi na téléphone. Parce que mère a expliqué bato. Ben ba bengi na chombo. Mwana oya nga di boso oya tindela kanga mbongo oya sunga kanga ye wana lalio aye yaya la muka nzambe ne pas que Lazare otindaki Yesu ala maman nanga ne pas que Lazare otindaki Yesu Lazare sort parce que maman le lisa quartier mobimba fait dire nga mona temi na kokite abiyaya mwana na bota na bolenge na lingena tata na bino na 14 ans mwana nga liboso na boti na 15 ans oh ti lelo na kokisi 65 ans nazaka na mobali moko mais mwana oyo ba devejanga na bimisa makila pona ye nzambo zui yo nzambo lokoti yo zongisela nga ye mota koma ko sunga famille obi na sala constamment les artistes comme de ba na facilité oyemba hein vous marchez de pair avec les artistes et musiciens mota koma ko sunga famille arezi baza
nalingaki bango lokola baninga nazwaki bango lokola famille kongo ekomaki yanga ndako me natali boye bakomo tianga libanda makambo nyonso mabe ka limbondo jaluka limbondo moto asongisongi ka limbondo moto apanzaka makambo ka limbondo moto ayinaka bato ka limbondo yango na décida bene natikela bango mouvement batravailler maintenant nazosala honneur Hermani Kasongo lelo soki bazalaki na esprit lokwanga mais Kasongo zinga za na sete Kasongo zinga za la boy Kongo lelo lisolo so beta mate eleki lokola mo pepe on dirait succès basimsaki ya kosimbisa beneto sana kama bete beneto ina na raté ngana bene depuis 2012 si lelo ngana bene soki nazalaki mutema mabe avec ben et ça n'a rien à faire dans plateau yo. Vraiment. Merci beaucoup, chers internautes, et encore une fois de plus pour votre attention soutenue particulière. C'était bel et bien Jimmy Limbondo. Aujourd'hui, il est devenu indépendant. C'est un bon artiste. En tout cas, je vous dis, Koto Nabola la Rapongi, parce qu'à ce qui concerne l'improvisation, c'est vraiment son élément. À ce qui concerne vraiment gaieté, créer vraiment tous les présidents bien. Toujours l'homme saint, Yahweh Angoyo. Merci beaucoup. La mère Alex Kaspara Linda depuis les États-Unis. Les potiers, le père du moment. Les potiers, le père du moment. Dorénavant, tu es la voix de Chicago. Merci beaucoup à toi, Debo. Merci beaucoup aussi à Vrai Chéri. On a Yangandeko, donc Julie Zina. Merci beaucoup à toute la famille Mavembo, vous qui me soutenez de près et de loin. Sans pour autant oublier, surtout celui qu'on appelle Papouche, grand prêtre, mon vieux Boviko, Bovik Maswa. Yaba Bovik Maswa. Mon vieux, Bovik Maswa. Il y a Gilles Maswa. Oh, papa Wemba Boaka. Bovik Maswa. Il y a Gilles Maswa. On a famille à Maswa. Bango moi ba Maswa ka Maswa manaswa. Moi ba mille mots dans la famille Bovik. Limonda Lelio. Tes big remerciements, ça fera plaisir. Merci moi, ça fait plaisir vraiment Limbondo. Merci na Ben. Vous avez plaisir à partager. Mobala Taï. Merci na Montréal. International Yabakati donc Deo Maf merci na Barezi Baza na aussi la exemple TV et le Barezi tant na limité exemple et ben noté que non ça l'exemple TV tant tangi batiki ne asali doji yani lelo na ça na exemple TV merci na bainyo super balinga Limbondo merci na baito ba soutenir Jimmy Limbondo na repesa merci na maître parfait festa balbi yo mutolinga ramo ki o baloka yo babokela mbasu babokela nefe ka babokela mbasu il fallait qu'il ne pas mettre parfait festa a rolongola yango veut dire et que na ngo bongo na pesi penda bango nyoso ba merci na pesi merci na Hervé Ngandou mon na Belgique Hervé Ngandou ya bangandou Anzi makulu mayeso na pesi ba mbote belé na pesi mbote na Ansiluzolo ba bon séjour na kata ville à Kinshasa na pesi mbote na Pasteur Nzao l'artiste na pesi mbote na Hermani Kasongo na pesi mbote na famille Kapita Horta Kapita maman chérie ba mbote belé na pesi mbote na Sarambasa Grace Mbassa Sandra Mbassa na pesi mbote bien na gemima na kata Belgique na pesi mbote na ba nyonso balingaka Jimmy Limbondo pena ba oyo na ba libota oyo nazwa na kata poto pena lingaka ba jika tourna respecter bino parce que bino pesa biso mo valeur parce que na kinso ba pour na concert à l'FNF obligé faut aller belé veut dire moi ba parfait na bango pesa la biso mo bien moi ba boy pesa la biso bien vena ngai Eric Kalombo ya ba Kalombo mo vieux mutala tinga chemise il faut ça bola moi Eric Kalombo yaza na Belgique mutabi na ngata Jimmy na mbongo peso te biso chemise ve bola mo pour la rater le lone ça soit moi bomba na ba théâtre na pesipe ba comédien nyonso mbote mais totika ko bomana totika ko panza Belgique koto aussi la koto totika ko panza bango et bino be to bo panza rane bo panzi wana parce que ndenge bo panzi bongo bo lia ba tabela ba na confusion te ba fan te na biso ba comédien ba songi moni singa sona zana yo na lukasko yo be bana barezi pona bike pa na opo moni batu bakanga mina belvi baolia batu bakanga mina sila baolia soki sko bango pena basila na bela ne baza bongo bango ba batata mosi na ya groupe simba baza ka groupe moko mais bino sko botika na songi mais bolia ne bolia wana bo sangisa pe bango te poso sangisi bango bolia lisuti OK o palingi apesanga conseil numéro pas téléphone hein par rapport à ba conseil na bino par rapport à ba prière na bino on a contacter Limbondo o palinga sunga Limbondo on a nabi musamu na nga théâtre ba biki ba misu ba benga ngate poso ba benga nga moi na nga aolia et to ba benga nga pete moi na moyalia ezati ba nga benga nga na plus 243 89 12 10 927 plus 243 89 12 10 927
Je dis 927 Nasuka, on va contacter Jimmy Limondo et ça l'a bien. On peut lingi à bien mettre parfait fiesta pour la prière, pour la bakio, pour la ma boss c'est si nango déjà, to si na biso, na pe sera numéro à mettre parfait et ça l'a bien. Moutaro contacter à Rozoye, on va bien mettre parfait fiesta, na numéro na ye, on va bien na plus de 143 89 91 65 223. 89 91 65 223 veut dire yo ba problème na yo ba problème à libala ba problème à nini contacter et ça l'a bien mettre parfait fiesta zawana et ça l'a bien merci ben plaisir tellement partagé merci beaucoup on se retrouve prochainement bye bye.